Go. Une, deuxième, 3, 4, 5. Ça suffit. Non, 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 non. Difficult, please. Oh, mama. Tu vas mon amour, mon petit peu, mon bébé. Est-ce que on a Nako. non, courage, ça va aller. Tu vas atteindre ton objectif, non? Comment la ceinture n'est que ce qu'on a dit? Hein? Comment la ceinture n'est que ce qu'on a dit? Mille esprits, elle s'appelle Cardozo Mille esprits, la charismatique. La charismatique, Yewana Cardozo Mille esprits, Yabadozo, Ye na meme libino na Irsil Botelo TV. En tout cas, Cardozo Mille esprits, Ye Wozomo na Kande Balobara gymnastique toujours. Cardozo Yeyo, Azobongisa taille na ye, Azobongisa corps na ye, donc balobi tangoza star, en tout cas bongisa nzoto tangoza star bongisa taille. Alors Cardozo ye bomoni azo bongisa taille na ye alobi pas de sigérie, donc il y a boy na ye o sigérie o nini a boy na ye azo bongisa taïnaye. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka Irsil Botelo TV, bonjour bonsoir bandeko nga wana boyebi déjà et dépendaka nango kaka na R oyo okolanda émission na biso. Alors lelo to yeli bino dozo Mille esprits yeyo azobongisa taïnaye, tokolobela likambo mukie pona Cardozo Mille esprits et puis tokolobela likambo mukie pona bandeko na biso mususu. Alors bandeko nga soki eza mbala liboso okoti na Irsil Botelo TV, vraiment ceux qui eza vraiment mbalano ya liboso au koti na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala malamu mingi. Dozo o suba geninyo nyaso ka Jimmy dozo amakambo bandeko na ngai toye kopesa conseil na bastar mboka na biso, toye kopesa conseil na ba comédien na mboka na biso, vraiment topesi bino conseil. En tout cas lelo eza mukolo ya conseil pona bino yango bandeko na nga o akoti na vidéo o soki eza mbala liboso o koti na Irsil Botelo TV, en tout cas o s'abonner bandeko to partager vidéo oyo tozwa temps ya ko partager vidéo oyo pona ko encourager ba star na biso, pona ko encourager ba comédien na biso. Alors lelo Irsil Botelo TV apone libino kaka vidéo oyo ya Cardozo ndenge azo sala gym na ye, ndenge azo ko lutter contre libumu, ndenge azo lutter contre ba graisse nyonso ya nzoto. Alors lelo to koma mona ba comédien musuba koma omela keka ameli ba kisi ka po kolisa fuenge, ba comédien musuba koma mona keka ameli ba kisi po libumu esila. En tout cas lelo to yeli bino original kisi ya kokondisa libumu pe ya kokolisa fuenge na yo. Yo comédien o moni kozana posa fuenge, yo comédien o moni kozana posa libumu esila, sala lokola Cardozo Mille esprits na place boke komela bakisi ozo komisa bino ba paquet minyene ozo bebisa bino banzoto. Alors sala lokola muninga basala sport na Congo ezaka nango vraiment cher mingi te. Donc mo pesenga ba star na biso boko tape moi au koti pesa la sport au sali pe sport quand to mona ba Cardozo ba sala ezala moi bien to mona Cardozo sala ngo, to mona ka Nomi Barcelona sala ngo, to mona pe Davina Apati lelo akenda sala sport malgré azan zemi, to mona pe ba comédien belé ba kenda ba sala sport. Mais ba comédien musu bazalaka wana ka pona ko yo finga ka baningo ba ke ba sala sport boya ka ko finga ka bango ba mi la kisa bango ko quand nyonso vidéo c'est normal. Tant mutu ba benga comédien a star. Donc nyonso ya bango basala il faut les na vidéo et nango mabete. Dozo so ke basala na sport en tout cas to mona ngo na vidéo to tala ngo to mona kaya to moni pena oui Cardozo Mille esprits ye wana na sala sport et ça la bien. Et ça la bien ba star na biso lebo kenda ko baka babibaka baka o lebo kenda ko lukaka soki ko pakola soki ba nini ngo na pona obenda taille pona obongsa taille balobi boende ezala bien. Donc kota sala sport futa mbongo na yo sala sport eza vraiment important. Ba star na biso ka te ba comédien ka te bana basi nyonso.
lelo bana basi nyonso bazwi ba complexe kobongisa taille ba basi nyonso bakomi ka complexé na bana basi bana ba taille bien to mona ba fille ebele ba oke ko katisa mabumu to mona ba fille ebele ba oke ko sa makambo o esengele ba sala te mais elo moto e barate pona bongisa nzoto ezalaka na ba gym mama nanga soko sa ba gymnastique na o bien ozo to sa pena ba ko sala ba gym na ozo gym kitoko sa ba gym na o bien pena donc ba gymnastique o beta ngo kitoko o mona taille na yo ebonga elo biso ba congoliste to bangaka ezala kaka soko ke mukolo moko beli obangi na yo na kufa na bela mbongo na ngana liate yaya kosala gymnastique ezaka te kota kosala sport to kosala sport pona obongisa taille ezaka te po kesala sport eza na bato mosusu basala yango ka na YouTube aotalaka ndenge nini baninga baosala sport ye mpe na ndako azopratike aosala bapratique na ye ya basport bayoga oyo eza bato ebele basala bayoga ka na ndako na ye acreye mwa espace na ye moko boye aosala sport na ye a créer mon espace ne moko boy azosala moi sport na ezaka te okende sala sport mwana mwasi il faut que sala sport vraiment et ça très important surtout mingi pona banzoto na biso lelo to mona ba fille ba komika akia midi C4 ka po ya munene amona ki mwanzoto dinaki mukia ke ete pona ya na moi bassin na bongisa moi bassin ba fille ebele ba omela ba C4 mais boye ba ketango omela C4 po obongisa bassin yeba ke o détruire libumu na yo obebisa libumu ba fille bela komaka va bimatie gen mais ezana ba physique musoko ko sala pe olongoli gen libela na vie na yo kana ba physique musoko osala yana ba physique musu tango ko sala yango obwaki gen pene robinga ipena gen isute obwaki gen libela croyant que omeli ba kisi po kitcho libumu mais omeli no kisi te osalika simple physique mobwe ekitisi yo mbala moko libumu alors ezana ba gymnastique ebele autre oseti gymnastique au cardozo sala o akobina o na ballon peut-être biso to mona on kazo bina to sieki cardozo pe ba danse msozo bina o mais azo bongsa hanche na ye azobongisa hanche azolongola mo ba misunyu ekoyaka na hanche azoyesa fwenge ne munene kana ndenge osala bongo azo élargir bassin na ye bozo mona bassin na ye comme élargi donc azobongisa bassin na ye azobongisa nzoto azobongisa taille mais lelo tokoma mona Cardozo ndenge azala bongo liboso azalaka bongo te so otali bafoto na kalomona ke Cardozo taille bonga omona ke Cardozo taille bonga mais lelo ba fille balingi kosala gym te bokomaka komba yela bino babiloko ebele na réseaux sociaux koma so koti TikTok oyebi ke na kobaka boye na kotia boye na kosala boye ya to sala ba sport est très important on a libumu nene sala sport libumu kokende surtout mingi ba fille ba marié pe bazo sala ngo ya mibala lelo balingana bonsu basama bume koya te mibala lelo akoma botambola na ya moni fille moko boza na simebela bwaki miso na simatali wana yo place ozo sentir donc mabe moko boye yeba ko bongisa nzoto to bongisa banzoto bandeko nanga bando bongisa banzoto zoma forme bien o sala so moni ke ozana mbongo okota sala sport te yaya télécharger ngo na ba TikTok ezali nango na ba YouTube ezali okomi na sa ndenge ni pona ya taya ya belle taille okomi kuno komone ko bimelo ba physique bando sala chaque tongo yana basi msupa kima kambango eza pasi omono koma kilo lokwa solo koni ko kima mbango ya pasi mais bozaka ko envier bato bana taille bien lelo Maria tumba sali chirurgie na yebiso nyonso komika Maria taille kitoko Maria est-ce que ebite ke kana chirurgie ya sali yo poko koma taille bongo kana ba exercice na yo kana ba physique na yo kokoma pe taille bongo mi pesi ka 2 mois 3 mois 1 mois 2 mois d'ailleurs na physique so mutu déjà bandi pena ko respecter chaque jour 1 mois ezakebelo mona taille no déjà mona peut-être taille no penzo ko formation moka bien o mona pena taille no ju développement moi kitoko mona taille no développer kana ba physique oyo o anazo sala azo augmenter mi pende ozo mona mi pende zo ya minene azo augmenter mi pende nazo augmenter ba mi pandi na ba kwano to benga ba toyo wana zo augmenter ngo il faut sala ka exercice ezaka bien to envia ka te ona kende chirurgie to envia ka to muninga sala kibo akata kilibumo o amela kisi o ba oteka ni pona ko vimbisa nzoto o kisi ni ba oteka mama ko envie ka ba kisi te
koanvie ka bakisi te ya sala exercice sala gymnastique yo moko bongisa taille na yo en tout cas ekosala yo ekosala yo vraiment grande dame okokoma bien. Alors bandeko na nga lelo nayelaki na nga bino eloko moko ya grave te, lelo nayelaki bino kaka eloko oyo ya Cardozo Mille Esprit ndenge azobongisa taille na ye. Alors nayaki nango na Ixi Botelo TV na partager yango na bandeko basi ba o baza komiyoka pasi ba o bazoyeba te monde ba osala boye bazo diminuer do bazo beta bete na libumu après tango osaba physique eza pona libumu toyebi Cardozo azaki na libumu munene me libumu nyonso esili yango lelo nayaki ko partager eloko o na bino bandeko nanga toyeba kosala be exercice mingi solution déjà et ya déjà surtout pour na bateau mabumeza ya kokwea ndeko nanga yo ozana libumu munene ko bomba ngo kana gain te o bomba ka libumu na gain mais solution déjà ya exercice kaka mama ti ya moto maya moto avolala maya moto no tongo maya moto na pokwa exercice le kaka makasi kono zo ko sala be exercice makasi o mona pena ke libumu na yo ekosila nyoso po kamwe pe libumu esili toto mi boma makate na koluka ba kisa libumu koluka ba kisa be exercice c'est ça très important. Ozo mela maino tie mama ino na mama ino tie moi citron na mama ino tie moi tangawis na tongo melima na poko melima na tongo melima ya eau tiède na poko melima yo mona vraiment libumu na yo ekozonga nango kitoko makasi. Alors yango bomoni Ixi Botelo TV ayaki ko partager yango na ba mama na ye ya bolingo na bandeko na ye o balinga kaye o paye pe alingaka bango. Alors na yaki ko partager yango elongo na bino toyeba kobongisa banzoto na biso eza très important de konanga okenda musala lundi ti vendredi. Alors samedi so monike ozaka no free samedi mais quand sala be exercice pona ba o ba kokuba bazana mbongo ko kende pe ko na sala sport kende na sala sport mi komisa zwa pena décision yana batu musu balinga bazwa décision mais bazaka bolembu ndeko nanga longola bolembu zwa décision bongisa nzoto batu musu ba ata na bongisa bochika nga ba o bazaka bochika nga na ko chika ngande mabe tona 21e siècle ya libumu seza munene bongisa ngone na gymnastique ekokuto eloko te soko moni ko ke komama na sala sport te ya ekokuto nango eloko te juste ka mega na yo o télécharger ka ba exercice de na téléphone yo bike na tongo na sala autant na poko na sala boye ekosunga makasi bandeko nanga. Alors bandeko nanga so eza mbala liboso otombe na Ixi Botelo TV ce qui vraiment est la première fois na yo au moni chaîne na biso ce qui vraiment est la première fois na yo au trouver Ixi Botelo TV. Alors bandeko to s'abonner donc au s'abonner au commenter au liker ba vidéo na biso et ça malamu mingi quand le système moko ya bien donc abonnez-vous commentez likez partager et aussi la kitoko makasi to partager ba vidéo oyo pona bandeko mususu batala bayeba nini ya kosala to partager ba vidéo opo ekomela bandeko ebele en tout cas et osala malamu mingi wana tokutani mbala sima ezalaki ya bino Ixi Botelo TV oyo bolingaka mingi nde ayaki liboso na bino pona kolakisa bino pona koyebisa na bandeko mususu en tout cas to développer nzoto na biso na ba exercice et sala malamu makasi. Alors merci bobo sana ba GMT en tout cas moi liloba pona Cardozo Mille Esprit et osala bien bandeko to encourager ye na musala kitoko oazo sala to encourager surtout na musala ba théâtre en tout cas Cardozo aipataka toujours et asala vraiment musala na ye kitoko lolenge vraiment elongo bani. Alors to encourager ye na musala na ye ya théâtre ndenge asalaka to monaka ye rôle nyonso ba pesaka dose donc ekendaka wow. Alors moi liloba pona dose ndeko nanga yo o koti tika moi commentaire na se loba moi liloba malamu pona Cardozo Mille Esprit et osala moi malamu mingi wana tokutani à la prochaine. Bisous, bye. Go. 1, deuxième, 3, 4, 5. Ça suffit. Non. Difficult, please. Oh mama. Sekarang mau mencoba mengambil. Sekarang mana beneran? Naku. Non, courage, ça va aller. Tu vas atteindre ton objectif, non? Moi, c'est une question. Hein? Moi, c'est une question.